Nga naza papa na yo. Soko tchete beta mondenge, ya beta mondenge. Abeta na pe mondenge. Dans otanga komona yo. Bo bana. Vous avez travaillé notamment avec Werason. Oui. Qu'est-ce que vous gardez de Werason qui a été votre maître? Lui, c'était comme un père pour moi, un père et fils, quoi. C'était comme un père pour moi, mais malgré qu'on est plus ensemble, mais bon. Des fois, je pense à lui, il me manque des fois. Et là, ça l'a passé. Comment bato maïe les bazo comme bizengi et pas à Fali. Mais on a dit ça. Qu'est-ce qu'on a le bâti? Et ça a ce qu'on passe. Autant la Manix. Vous allez s'exprimer bien, vous allez français, vous allez Maromine Zoba. Nadidas, babambela ge pneu. Ah, wapé en Suisse, babamba pneu, mais ba conscient que pneu on te bambi trop. Bah quoi donc obi ba musicien. Ouais, ba musicien. Na ba chroniqueur. Na ba chroniqueur. Na ba public. Na ba public. Bon, public te raconter parce que tu vas comboter. Ouais. Tout quand dans le domaine il y a chronique. Tout le baguette par partant des idée na yo ndingo utopé ça to lo ba que net na badida swana ba marque tabu bazaki ba kwado a fait ouais abamba et puis ouais il était à Kanda kwado abamba et puis kindingo kwado encore que ba kwado nyon soit faire ba conscient ba loba pe que fallait aller ka faire OK et bah imagine ça ouais na Kofi Olomide kwado ah Manix net non mais je te dis affaire ya ba Manix nenga na yebike Ferré aleki Fali et dans le monde tout nga ba question ya aveugle muto amona ngate mo de biseo est-ce moni Jonda alati amona onen ah OK Manix est aveugle OK ba Manix ba komi ba aveugle visa et aveugle bango jibe ye mo ya liso yesi biso wera nani Ferré ada mwana ya suka ya wenge OK fa pas lo bango tala ce contradiction continue na clan na emoko so lingi lelo boyonga na tena Fali lo baka ke Fali ndo za za danger le ki Ferré ayo so mutema mabe ya yemo se pela na mote nini se pela na mote mango se pela ngo ndeni makambo Ferré sa Fali ko sala ngote ko la Blaise Bula inaka déjà Ferré tanga doka suspension Ferré ko la papola ka babilo ne le roi bébé et pesa ka de Blaise Bula kanda aux animateurs na bino nani Tutu Galuji azwaka de film butanga doka suspension Ferré abouaka bilo ne le roi na kanda. Déjà équipe wana na bemela ba inaka déjà Ferré. Ba comprendre que soki lelo to comme mal à l'aise d'orchestre et ça pour ouais en son la jouer la biso Ferré et la biso et awa. Pour faire ça moko ya bateau ba panda wenge 4x4. Oh, mais je te dis. Ah bon? Je te dis. Bateau na Ferré. Pourquoi au marquaka te na wenge 4x4? Pour la première fois bazalaga Ferré à Seki. Alors belo moko capital abi bon. Na joie espace te yango na marquaka te. A aux espace ndenge ni jiba za kwa jibe de yato oyemba ko leke fo ayina yo. Jibe de ya santa ke Ferré oyemba ko lekanga. A otike l'espace ndenge nini. OK ne plus loin. Muto bino bo benga ke batie na combat ko kite. Abeti be européen na mboka na bango double Adidas Arena. Kasi bozu la biso soki to benga ba wana ba ba dagina mettre Gibbs na section d'assaut sur badela ne. Section d'assaut. Bobenga bango pe ba mettre double Adidas Arena. Avant fallait un concert à 2 jours de faire rigoler la bêtise 2 jours na poto. Ce qu'on a fait et na Fali na la nimuna. Pourquoi il va comme ça faire anniversaire d'état à Fali? Pourquoi? C'est parce que Fali a un anniversaire de la musique à Congo. Ce qui n'a pas un anniversaire à Fali, c'est que nous avons Patrick Beckham. Nous avons bien filé. Ba expliquer nga ba lo bango siko na matière nini voilà na domaine nini et puis on va gagner faire azamu kuka oyo pour ceux qui na domaine la musique lelo suite aux ongeli fierté na biso na monde et ça grâce à Ferré pour fallait finir ici biso tina ba festival tous les stars aminé ba bige fallait rodier ba festival fallait finir ici biso tous les stars a bige netoyer awa garçon na to somba ba bien oni invitation aya vandi wana lelo Fali soka zo beta lisolo ya koloba eza juste na France
Voilà, bienvenue sur votre chaîne Congo Source Télévision. Merci. Na bagolois, bagoloises, gladiateurs, pourquoi pas mourir à bonne musique, bien. La charité commence par soi-même. Merci pour avoir vraiment aidé à Roland Arabiso, Boulingaka. Ismaël Poutine analyse le long de ça, l'homme c'est des écorces, c'est mon en tout cas, et ça a plaisir de vous partager, de vous commenter, de vous liker, ça a vraiment plaisir. Merci le Padre, Ferrigola, Papa Roti, Par Zouria, Jésus de Néance, Moutoué Yambo. Merci à vous, merci à Bureau administratif, en tout cas, à Gaulois. La charité de Dieu commence par soi-même. Liker émission, partager émission, commenter émission et que ça a vraiment plaisir. Nous avons un amour à l'homme dans un corps sain. Tous mes campos sont après Genève Arena, ma sortie médiatique et on dit qu'on bima belé, tout bas au Lubaka. N'importe quoi pour le pas d'affaires égaux là. En tout cas, tout mes campés au Simba, sur le festival. Tout mes campés au solo là. Il y a un gros, ça fait vraiment plaisir. Tout le monde a branché, scotché. Boaté le côté, n'a pas si moté na pasteur à Chocho. Bah na yo 5 ans ma bondeli, ma bibo frère à JP Mindi, à Libic manager pasteur à Chocho. Ma boko permet toujours. Merci à toi, merci à mon vieux. Sam Kunku 3 fois nécessaire. Mon bel, il y a maman aimé Kunku, Sam Kunku 3 fois. Il y a maman aimé Kunku. Merci à toi, merci pourquoi pas mon vieux Bob Ezatara, l'homme idéal, mon Konzamboka. Merci à toi, merci à mon vieux Ronsard. Ma coco, Sa Majesté, Sa Majesté, ma coco, c'est là merci à toi, merci pourquoi pas aussi à mon ami privé et personnel, Patrick Emosengo depuis Hollande. Merci à toi, merci à Cardozo Luko qui peut faire Orléans, la ligne droite, j'étais dans la Malili, Kilo va je t'aime, les qui n'ont il est qui a moto, Kilo va je t'aime, à mon tournoi Bélier, il faut des cabés en de Switzerland, en tout cas, elle fait aussi taper Netolomo, 88 000 km. Babi Mikolo tina chez nous car papa na Erline hein. Erli. Papa na Erline, merci à toi en tout cas. Montréal, Elvis on a fongola na fait ça. Salut l'homme c'est. Salut. Voilà. Salut le babo il est tu à Congo Source Télévision dans mon la l'homme c'est Batiaga aïe. Marambe bandi donc voilà donc le ben la ye le na ene pona répondre ndé bat ni mo ya rapena to le ben la ye na ye pena pona répondre ndé bat le ne le ben na papa RVT na ende ko répondre bat voilà donc voilà tout le monde Genève Arena ici Manix na ba ina ye nanu asali sortie médiatique ya koloba ferré asali mwana oyo bateli ni osonandako na professeur ya encadrement mais azo la kama ele te abe akepilo bengi fait épiner abing fait mutuka opiner to buka pamba mais tout le monde esprit à faire rigola même au papa veut a au sala les a artiste bon tikala ko sala te les a nini d'abord Manix mambo faire au sala Manix a mona ngote OK et dans le tout nga ba question ya aveugle muto mona raté mon deux biseo est-ce que moni jonda lati a mona nen ah OK Manix est aveugle. OK. Ba Manix ba comme aveugle visa et aveugle bango. Mambo faire ça la moyeba mona ngo exactement parce que bango so la mungi na tonga moni visa. OK. Ala la moni visa. OK. Adiongo la moni visa. So on mona besplo faire ça ndini. Papa Zali. Et puis des deux. Affaire ya ba Manix. Manix denga na yebike ferré. OK. Aleki fali. Consciemment. Mais ce que tu vas la TV, qu'est-ce que toi tu vas faire? Donc toi, il y a un TV pour nous ça fallait alors. Fallait mon gars faire à l'équipe. Bango ce que va boulaga ouais, des longues jambes. Bango ce que va boulaga tant ba ya na information wana, c'est que ba sepeli ça ga fali. OK. So moni fallait bogo mais mamuta tiki mutu na kin. OK. Bolandela mutu na bebo mona ke fallait yinier pour akosa ke faire à l'éka faire. OK. So lingi lelo boyonga na tena fali lo baka ke fali ndo za noza danger le ki faire ayo so mutema mabe ya ye mo sepela na ngote nini asepela na ngote mango sepela na ngote ndeni makambo faire sa fali ko sala ngote OK po oya na kicho vanda obanda ko kumisa fali c'est ko komi kizengi eloko esala nga pasi comment bato mayele bazokoma bizengi et pas ya fali mais obi pona visa kasi on a le bâti et ça nga siko passe autant la Manix
Moutado s'exprimer bien, on doit appeler français, ils ont malamunoko. Maromine Zoba. Non, en fait, na CP na propos tant le baga, kofinga et ou ta pas na bango tandi maraté. Ya robenga faire moi na oyo azama yelete, bateli ni on sorti internet, bateli yango mo na bibliothèque mazaka maelete. Siko to solo la pembe, to ça ce qu'on analyse pour benjirte. OK. Bazong c'est un journaliste wana yambaki, bazong c'est la bango. OK. Ba expliquer nga ba lo bango siko na matière nini. Voilà, na domaine nini. Na domaine nini. Et puis on va gagner faire azamu tuka oyo. Pour ceux qui na domaine la musique. Lelo, si tu as une fierté na biso na monde, et ça grâce à Ferry. OK. Pour fallait finir ici biso tina ba festival, tous les stars aminé ba bi que fallait rodier mais ba festival. Fallait finir ici biso tous les stars et bi que netoyer awa. Garçon là to somba ba oni invitation aya vandi wana. OK. Lelo fali so azo beta lisolo ya koloba. Et ça juste en France. Pourquoi ebi que na France papa Zali? Papa Zali. Oui. OK. Si tu as longo lien en France, boye bisangai ba rozwa terre robeta lisolo na mboka nini. Lelo soki rumba congolaise na Suisse et comme koloba ma gouvernement suisse anime soutenir Ferré. OK. Soki lelo gouvernement suisse et comme ko reconnaître rumba na biso c'est grâce à Ferré. OK. C'est grâce à Ferré. C'est grâce à Ferré. Mais parce qu'il y a même à côté de l'UNESCO. Bato belé ba comprendre Ferré té. Koloba mingi ezate oyebi musala. Koloba mingi ezo l'accepter que yondo za danger. Ferré ne parle pas beaucoup, mais osa marambo ele que la mito ba. Soit disant fali mona mayele. Akenda couleur café, mais souvent mon est à télé mais oyemba na podium. Mais là on va vivre là on va tout dire on va vivre Ferré pas comme ko diembe la festival. Non, todo solo là. Bango va diembe la todo solo là. Pour osala, pour ba reconnaître, ba comprendre que yo festival opené bengis yo ba considérer yo. Faut ba monter na podium. So ko ye festival va ina kiti obete ba maboko. C'est ko ya no festival te ba bengi yo. Ah OK. Tout le monde a fallu beta ba défiler na couleur café. Atikala ko yemba te. Mais faire go là na 2 jours ya couleur café. Mais bon bengi ka zoba. Bo bengi ka zoba. OK. Tokende plus loin. Muto bino bo benga ke ba tie na combat ko kité. Abeti be européen na mboka na bango double Adidas Arena. Kasi bozu la biso soki to benga ba wana ba ba mettre Gibbs na section d'assaut su ba te ba ne. Section d'assaut. Bo benga bango be ba mettre double Adidas Arena. Pour faire un peu ça devoir na ba Congolais, ça peut devoir na ba européen. Na na sol na bino, na frapper bino, bango pe ba chaton. Mais fallait pas comment diaspora dans la France. Kana bango le so na kati. Pour y avoir na Congo muké, pote belé. Ba cha double Adidas Arena. Et puis ba la lisa batu libanda ndenge faire la lisa ki batu libanda. Moi na ya bongo, azo beta be étranger yo leki na plateau bengi zoba. À la niveau. Muto ya ke na Suisse. Na mboka oyo na Genève mboka oyo même rumba na biso po kota kuna za moi passe parce que il a toujours mindele na mindele Communauté msobeza muké. muké ma beti na Genève a sali plein yo leki na TV obengi muta bongo zoba yango na ebisa bino soki okomi ka fanatique ya fali se okomi kizengi Maintenant so là na papa na bino na famille akomi okomi sa fali bolande bien akomi zoba ya papa toke malé malé batongo utaka na ngamu na bango Zakari asali sorti médiatique qui a kolobake grâce ya kombo na ye de ba concert à faire simbi et to yebi tandis que Gaulois qui par sous Zakari te avec sous la Zakari te Zakari yebi ke après francophonie faire na ba date belé yanga welisa yi koloba na TV ke cha date lokola oweleli francophonie bimisa pe calendrier bimisa pe ba date soko faire bimisa ba date bimisa le calendrier mobimba pesi et pesi Zakari trouble na isa rabino so do kumisa fale okoma kizengi
tala muto mayele le roi Zakari ndenga koma zomba pour Rolanda Fali. Ex-député. Comment ex-député? À ce genre, on a parlement. Aïe, m'a film au parlement. Oyebi muto atangi nchikite appelle un vrai bourrique. Soit comme une mbong. A jusqu'au bateau batanga tche bango pembeni. Bateau batanga wana, ya comme mayele olenga bango. OK. Pour son épisode sowela ngali papa. Yo muto tanga oyo niga li papa ti. Ya comme mayele olengo. Et c'est le refallait au sabbat. Dans une bateau mayele a comme si bango bizengi. Pour le roluka kokumisa ye. Parce que aujourd'hui nous défendre muto azan le yo défendre te na TV. Si tu as des solo ya bampiaka, mutaeli batu ba yombo ya bampiaka partout zanani. C'est fali. Ake Cameroun piaka, à Angola piaka, ake Canada piaka, Brazzaville piaka. Donc partout fallait mettre ma série ya bampiaka. Toké na poto. Botangi langa salo fallait mettre sala plein. Na bi soldat te. Na bi ga plein. Exacté. On a mis ça à 40 000 places. Au soir, on a 20 000, on a 13 000 billets. Au train, on a la plainte. Billet à matinée. Billet à matinée. On a 5 ans, on a 15 ans, on a billet New Arena. Oh, c'est la vérité. Tu comptes, si tu comptes, on a jusqu'à aujourd'hui, billet. On a des concerts à Beta Maté. Il faut abandonner là. Tu sais comprendre? Fallait dans la place, mon côté, à ça la plainte. Maintenant, les solos à sold out. Et puis, dans la star, il y a Congo, la situation que nous avons sold out. Mais c'est ferré. Pour salir en page, il y a salle et publié. Comment on peut dans journal? Comment on peut dans journal parisien que l'artiste international fait rigola. À ça, il sold out. Mais tout le monde dans le journal la France 24, il a fallu artiste local. Locaux. Avec le président français. Avec le président français. Donc, bango mo français, ben il fallait. Au moins le français, ben il fallait. Babi, bon, on va salir parfait, faire pas salir parfait. Et ça problème à côté que là on a marché, tout ça problème au sala. On est devant nous, na gola ngolo na tongo. Na gena somi milangi ba selinga parfait ba komi comme l'homme saint. Mais t'es quand au parfait n'était comment t'es? Était comment? Le parfait gaulois na au color gaulois les kiango. Na lobby hein. Ce qui lelo société entreprise société monnaie le rôle Adidas. Et nini qu'on travaille na artiste le rôle à ferry. C'est que va bénéficier combien? Pour mundele nenga za atala ka intérêt na ye. OK. Mundele atala ka intérêt mututé. Mundele za capable wala na tonga biso mais o futanga logo ta. Mundele na maloba logo la. Comment on est là Papa Malongi. Ça ne sert à rien. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Hein? C'est ça Mundele. Tari Kingango Yanzambe, tu es viré. C'est ça Mundele. Donc Mundele est pas là yé. So gazo azomona intérêt n'était pas là yo. Bon travailler. So moni Adidas et Tingami Ferregola. C'est que bazo bénéficier plus que les artistes belé au va travailler là-bas. Maintenant parlons de sorties médiatiques il y a ouais son. Tout moni à l'école bi ba masane ya clan ongi ba linga ka été ba linga ka sila ba c'est les campagnes de stabilisation pour ka sila. Mais tandis que tout moni wa ba sangana kia wa les 30 jours ba betaki concert wa ba beti Pullman ba taxi ceux qui no baza bolingo baza bato moko. Mais quand on a publié ça l'école a clashé c'est Wera Jibaliki Adolphe Koutumba l'équipe n'amté de faire un rap ah pour la moni pe na sortie médiatique à faire on a mona commissaire ya Wera commissaire pas Adolphe. OK. A commissaire pas Adolphe. Mais Wera le belo au moins très capital. Alors bi Veta Boulé a vendu ça bango. OK. Abiba solo là. Lokola afdele uti kokota. Bo panzana na nute. OK. Bozala ta mo semblant. Après si bo panzana bo panzana. OK. Et le beli a faire ya we réseau là que JB. Na Blaise Boula batalani. Babité biso toi fort. Pourquoi ba molé que Wera a quel ministère le rôle Adolphe Oyemani.
akela masela kumamba succès etali ete mais que carrière ya Weranson ekosila bango batikala okende na fere te ntango bapanzani fere nde ayebaka mpe te bato mingi basala ya confusion kolobaka fere alandaka jibe fere alandaka jibe te fere ayebaka te ke wenge epanzani bongo wera ke vana na ndako te fere ayoki ke wenge ezorepete na nguma ayaki rep ntango akomi na répétition lokola Blaise Boula inaka deja fere ntango azwaka suspension fere ekola papolaka babiloko ne lokwa bebe epesaka deja Blaise Boula kanda ozwi animateur na bino nani Tutuka Luji azwaka deja fimbu ntango azwaka suspension fere abwaka biloko ne lokwa na kanda déjà équipe wana na bemeli bayinaka déjà fere bakomprenaka ke soki lelo tokomi mal à l'aise d'orchestre eza mpo Weranson azwela biso fere ayela biso ye awa pour faire aza moko ya bato bapanza wenge 4x4. Oh, mais je te dis. Ah bon? Je te dis. Batuna fere pourquoi au markaka te na wenge 4x4 pour la première fois bazalaga faire à seki alobelo au moko capital abi bon na zwa espace te yango na markaka te a aux espace ndenge ni jiba za ki wana jibe de yaso oyemba ko leke fo ayina yo jibe de ya santa ke faire oyemba ko lekanga a otike l'espace ndenge nini yango mone créera ba maka Weranson mamba ko loba lelo na TV eza ba réalité. Donc équipe wana ya JB Blaise Boula bango tout ata bosangisi bango baozana bolingo vrai te envers Wera po bango bebe ke Wera ko sila mais niveau Wera bimela elekela bango en plus bazanga na souci faire go la carrière esila et loko musuba yinela ka Wera ezaka par rapport à faire yango mo jiba lo bali kamba bana ezala raté mais tout moni apprend maleki na TV abi yo ko le la bana JB mo lo ba yango na nzema Francis Kalombo jiba kumisa bana na e mais to so la pembe Weranson tomba yembi ma Chantal aloba ngona munokone yoka kolela ya bana toki pe bana ngo basaya nini baleli jiba loba yango na Francis Kalombo jiba loba yango bana ba olela jibe ye moka ya liso yesi biso Wera nani faire ada mwana ya suka ya wenge OK te fa pas lo bango tala siko contradiction continue na clan na emoko nayebisaki yo bamusicien nyonso ya JB langage oyo JB bimisi ya koloba ke bamusicien bayaka na talent na bango na chance na bango baosepela nango te mpo bamona ndire bango bazalaki na talent te bazalaki na chance te mpo babima te yango moni mignon mpo makomi ne enfant adoptif ya Fali akende kovande pa Fali mais akosala nini akosala nini akomi ne mwana Fali mais yango wana tomoni yango te lelo mignon bromsa avandi na tele akomisa JB akomisa Fali koleka JB ndenge moko na Joka lelo soki Joka avandi na télévision akokomisa JB nani Fali koleka JB. Ah bon? On a visa? Eh papa yo ça va gérer au raté vie mutu wanga peso mo chance ki atama poto na ki mukolo faut komisa ye faut komisa ye donc tout le va faire à sa forme et là ouais ça comprendre que il y a faire on a dit Zakara le belo mo boy abi na ebisa Fali azala na l'air mo solide po ba no take kaka yo siko biso be de ebisa faire ko ki parle mamba Fali te po ba no take kaka yo ba lo baka yo na logique des choses si ba na besoin to ça la comparaison ya deux musiciens ba ya ka to ça la rango par rapport à ba chant par rapport à ba œuvre par rapport à ba composition. Omoni lelo kofolo mida lo bagelo moko boye bato ba comprendre yango te kofolo mida lobi Ferré c'est un chanteur abi micro chanteur asimbi yango nde tchaki misu nanga
Ok. Donc pour la Kofolomide, voix où ils ont mis la micro. C'est que les personnes ont un micro, on a voix. Ok. Ok. Oh, c'est faux. Faire René, a fait sa micro en a sens, il y a Robin sa voix. Lélo par rapport à Bato Batikala comme la légende, toi, la Kofolomide a mérité. Parce que si Kofolomide a lobby, il y a un robot. Manik Sabi, Kofolomide a un fali ma casse ko le kabatutu. O asala ke pas faire ezaka po fali a occupé été. OK. Ngas ko na yebisa ye. Azana fali na kati ya quartier latin. Ba poser question. Alobi mukolo na koyemba na faire. Na ba animateur na jui bill, c'est que quartier la tête coquille. Commis complet. Ouais. Mazala ki na fali. Fagalo bagene na fali, quartier la tête coquille. Donc ça montre que Manix va magambo ba éviter donc histoire ya musique Manix a yebi ngota lo baraté la télé. Voilà. Alors baraté na télé to mo ke na suka to na ko chité alo baraté na télé. Et solo ya masolo ba double oh faire azol na sana batuni. Parce que sur le bio papa Hervé à lundi fallait passer fallait mettre double martyr. Il y a moitié festival na 2 jours, à concert VIP na barbecue 2 jours. Déjà par rapport ya bon. Avant, il fallait faire un concert à 2 jours, il fallait faire 2 jours dans la poto. Ce qu'on a fait, il a fallu dans la nuit. Ce qu'on peut comme ça fait l'adversaire d'État. Pourquoi? C'est parce que Fali a un adversaire de la musique à Congo. Ce qui est un adversaire à Fali, c'est que Patrick Beckham, Bina Filé, l'adversaire à Fali. Tu as la question. Balobara faire un adversaire à Fali. Mais pourquoi pas tu as fallu comme ça faire un adversaire de taille il a fallu. Bazo luka place au baro luka ba placer artiste na bango na place té. Tu as adversaire. Na lobby elle wa lelo vandi na plateau de comparer héritier Watana Bena Fabrigas maestro faut dali boma. Na l'équipe. Mais Fabrigas c'est l'héritier Musika. Je te dis sur tous les plans na ba type na même retour. On ne peut jamais comparer héritier Watana Bena Fabrigas. C'est ça le comparer notre réalité. Et le faire na fali. Faire avec fali lelo ti lobby. Fali faut to quitter ça y est. To tchaye na ba Patrick Beckham, ba Bina Filé, ba Ibrator. Oui, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que y a que même dans la chambre, il y a un micro awa? Balongo l'autotune, bache micro awa. Bazui Ibraton piana, bache awa, bazui fali bache awa. Et alors wa bokundi fali penando botumbo na libulu bokotise na kati. Akufi pa ko yemba te. Voilà, monsieur Sili. Et monsieur Sili, l'homme c'est maintenant au talao partout dans le monde entier. Et monsieur Sili. T'as bien bossé à ba gère. Et monsieur Sili. Ce que celui qui Ibraton piana kokunda fali. Et bon ce qu'on fait, ata bino mo. Botano comparaison bo sala. Ce qu'on fait, muto na Congo bazo luka muto bako comparer na ye na chambre ba mona te. Oyebi ke so lingo comparer faire na mamba banzembo bakenda kola musa papa wemba. Nakosi lukelanga batutu to cha micro balader. Ba oyebi so ke poto comparer faire na koyemba fo boke luka papa wemba bola muse. OK. Ba luka ba Carlito. Chaque jour nzamba sala Amazon la loba yango. A bisu na yo ka faire na lela ka mikonyo so na mona on dit matanga papa imbécile até. Donc so yo ki faire a raisonner papa yemba. Si ko tangela nga ministère o balobaka fali so azo yemba ba raisonner à travers fali. Willy Boula kutu muta format fali. Fali a copier ko yemba ya Willy Boula mais Willy Boula lela ka ti lelo ba pecho a bebisa ko yemba nanga. Lelo so zi miko ke ti la Willy Boula boy. A même so fali aboma ko yemba na ngai Willy Boula tika ko sepela na fali te. Leki na bango na Suzuki. Na zo ebisa out. Moi na bango na Suzuki mando si malami loso bazi mikokota loso batigeli agelia. Lelo Willy Boula a regrettaka pourquoi format fali. Pour azanga na besoin muto yemba lo kwaye. Ta blague ite quartier latin wana to longo ba faire. Un gros chanteur à l'école dans quartier latin c'est Willy Boula. Après c'est Suzuki. Après Suzuki to moni Babia. Babia to tcheke ka bongo bongo pa zaki ne misa vocal moko. Obi na kitati.
après tout le monde va bourreau to kiti là c'est Willy Boula c'est nini na ba grand chanteur tout ba les gars na quartier te ba tika lo tanga falité. Voilà, merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fête de Koumou Nabsou Nassou Kabadba au Talayo. Partout dans le monde entier, il y a beaucoup d'émissions de les animaux. Beaucoup d'émissions de les animaux. Couleur café le 28 dans les 30. Belgique est d'ailleurs déjà. Bien Sili. Bien Sili. Nous avons besoin de faire un goal à Migolo. Bien papa sold out. Si le festival ça va sold out. Non, ça maté. Festival il y a eu faire pas monter ma belle. Ah. Migolo ne le met pas fabriquer le 31 août. Pour le Migolo la faire. Pour faire Olo Belaye. Olo Belaye te. Oganga te faire un goal à Nzambe. J'ai ça le bien. Si vous pékis, vous avez singa la peksa bateau ba lobelanga mabanga et ganga. Voilà, bambote na l'homme saint. Na pesi batu nyo surtout balinga l'homme saint bambote dans un corps saint. Dans un corps saint. Voilà, merci à toi l'homme saint, merci na bon c'est j'irai c'est depuis aux États-Unis, na sengi na ba Gaulois, ba Grédator. Tout a été mission, tout commenter mission, tout partager mission. Partager Louis Poutine na plus 243 84 31 50 222 plus 243 84 31 50 222. Merci. Yarostar et Makoko le Sa Majesté, merci à toi. Merci à Patrick Mostengo depuis Hollande. Merci à Cardozo Luko qui va faire Orléans. Merci à Fondé KBA qui le a jeté. Merci à yo. Merci à Rostar et Makoko le Sa Majesté. Bob Ezatara l'homme idéal. Merci à yo. Le président Diata, Delco Lutumba. Merci à yo. Merci à yo. Tout le monde Israël Poutine en tout cas. Nalingi Bino Mingi, Tokutani Mbalasima, un nouveau numéro Soko Massi à Zomité. Bye.